Na pesi bino mbote na kombo na Yesu, kombo na Frère Jambianda, na vandi na mboka ya Allemagne, précisément na ville ya Hagen. Na wana lelo nazo kontele bino histoire o esali vraiment pasi makasi na motema na ngai et puis na bandeko o bakutani na ka oyo na ndenge bozolanda émission na nga ya lelo à travers ya 18 moto. Nazo betela bino histoire ya elenge mwasi na ndenge kaka tozotika bamboka na biso pona pasi ya koluka lipa esika ya kovanda ezotinda bandeko to abandonner bamboka na biso po ete tokende mobembo koluka vie précisément na mokili oyo bie na mboka ya Europe na mboka ya bamindele. Pona situation ya kozanga mikanda ezoko oblige batu basala ba makambo ya ndenge na ndenge po ete bakoka kozwa kaka moyen ya kozwa séjour. Mais na koyebisa bino eloko moko boye totika vraiment kolukila ba mikanda na banzela oyo tozozwilango eza vraiment mabe makasi. Po balobi lukuta eyaka mbango mende vérité eyaka na malembe mekomaka kaka. Pona nini? Parce que ndeko ya mwasi oyo nazolobela atikaki bana na misato na mboka ya Congo aye awa na poto tellement que akutanaki na ba problème mukanda esengelaki na ye koluka mobali o azalaki na séjour pona kozwa mukanda abombaki ke abotaki bana misato atikaki na mboka ya Congo. Aye kokutana na ndeko mobali bavandi pe basali libota. Tango baboti mwana na bango ya liboso aye ko informer mobali ke no ndengo moninga iboye natiki mwana moko na mboka ya Congo yango wana foto sala effort totinda mbongo po ete mwana wana akoka koya. Mobali a posé ba question, est-ce que bandaka la pona nini oyebisaki ngai te ke yo obota pe otika bana mwana mususu na niveau ya Congo? Apesi ba raison na ye ke no ngai moye na yebisa yo vérité ezalaki te po soki na lobino vérité oya koboya yangwana na bombelaki yo vérité. Mobali aye ko comprendre. Baye ko bota mwana ya mibale aye ko yebilisa susu na mobali ke no mobali na ngai ndenge tovandi boyeba yango ke ngai natiki mwana na nga mususu na niveau ya Congo. Yango wana tellement ke oya ye yango wana siko na lingi na informer yo po soki na yebisaki yo ke natiki bana na niveau ya Congo mbelende olingaki kondima te eboteli bango ba problème mobala ye comprendre po bakomaki déjà na bana mibale. Siko tanga ye ko bengisa mwana na ye ya mibale amonaki keno esengeli fala lobaka vérité ke atika mwana moko te me atika bana misato. Et pese rango en question na niveau ya Congo bakabwana ki tena mobali matika ki bana wana na maboko ya mobali na ye pona aluka moye na ndenge mukeba yaki nango yango na mwasi adebriyaki nango suki ya komi bongo sala le nécessaire abengisa mobali aya bongo de babanda ko benda bana moko mwana moko. Mais problème ezalaki wana na nzela koluka mukanda seul moyen koka ko pesa ye mukanda esengaki il faut abala pe abota. Mais na katikati ya wana abomba kaka toujours vérité ya kozanga koyebisa mobali wana ke place ya azalaki na poto abalaki déjà mobali mususu nokite libala wana elenga kokufa. Lolenge abombelaki mobali wana bana awa na poto ndenge pe abombelaki mobali wana azalaki na Afrique na Congo vérité ke ye awa azalaki na bana te. Et que passé na ye bien tendance na ye ezalaki ke soki abendi mobali wana tanga kopesa ye be information ya mukanda ya poto ndenge pasi ezali pona kozwa ngo malgré aboti bana ezalaki kaka keno mobali wana a comprendre ti ya ye ko sala effort
azo ko explorer voir même mwana mobali wana bambongo po ete ya koka ko soutenir mobali na ye oyo alingaki na motema, mais mobali wa ya kokuta na poto tellement ezalaki kaka libala mpona kozwa mokanda abandaki voir même kozwa bozwi ya mobali wana na kayo ya pasi po ete koka ko soutenir mobali oyo atikaki na mboka ya Afrique mpona ameka kosala effort abengisa ye awa na motoki ya mbongo ya pasi ya mwana mobali wana. Epuis makambo ndenge asalaki plan na ye esalamaki koya mobali ya mwana mobali wana atikaki na Congo kuna na Kinshasa aye awa na poto. Tango mwana mobali wana ya na poto akombelaki pa bandeko moko boye apres nsima nango aye koinforme ke non ndenge toza boye tala kutunga nazalaka na mutu ti consort bamakambo ebelebele. Epe kaka na moma wana alukaki conflit na mobali oyo azalaka ne na poto po bakoka kokabola akoka kokabana na mobali wana po yakende kozwa na adresse na ye na niveau ya colonne po la nini tango mobali wana koya kuta ye na kati ya ndako ya libala te mazalaki deja na bana. Tango sikoye kosala mamarke wana mobali pa utaki na Afrique komaki ayoki ba nouvelle wana ndenge mwasi ya bota na mobali mozusu na niveau ya pote ki ya yebaki yango te alobika merci na osali pona ngai me ngai ndenge na vandi boye mwana koka kovanda na yo eza te parce que yo makambo yo sali toyokanaki ndenge wana te ye kopesa keno mobali wana pa utaki na Afrique ayebiso ke merci soki possibilité ezali ngai opesanga compte final na ndenge yo salaki effort po ngai na ya na poto. Mobali wana azwaki nzela kisala makambo na ye mususu epi mobali wana oyo abota na ye bana na poto place ya azulaki séjour azwi pe possibilité nde mususu po bakabwana na mwasi wana lolenge amemelaki vi na ye na ndenga lukuta. Eloko na linatalisa na bino bandeko na ngai ba-africain, ba-ser na biso basi, bandeko na ngai mibali. Toyeba yango ke poto eza lola te, poto eza paradis te. Poto ezali mboka ndenge moko na Angola, ndenge moko na Congo, ndenge moko na Nigeria. Mais soki lelo baluka moye ba stabiliser ba mboka na bango pona lelo biso to ya ko senga ka bangunda to zwa mwa lipa ezalaki kaka pona bolingo o bazana ngo envers bango na bango ba mindele yango monaki ke sengelaki basalela mboka na bango na lolengo biso to kutami nango. Mais pona kozanga bolingo tala ba niveau ya mabeto komi ko salana pona kaka ke to luka mukanda to vanda na poto eke nyonso tutu sala eza berer po ezala wana za na Afrique soki nzambe apesi yo privilège na esika ya azo pambolila yo zala kaka sir na esika yo zali nzambe soka lingi kopambola yo totika kosala importe quoi totika kosala ba makambo eza na sens te nyonso tukaka pona tovanda na poto eza paradis te poto eza mabele lokola biso toza nango na bamboka na biso ya Afrique totika na kosala na mabe na ba communauté na biso pona mukanda soko lingi mutu linga ye pena na ndenge ya solo tala sikoyo na miniti oyo oteba na wana na danger. Est-ce que bana wana yo boti na nzela ya lokuta soki lobi bakoli bayoki ba histoire wana est-ce que yo mama bana wana bakolinga yo bakopesa o considération ozota l'avenir na yo bamikakatano nini yo okuta manango yango nazo senga na bandeko na ngai ba africain vraiment to luka moyen to changer mentalité tozo komisala la mabe plus koleka po mabe o tozo komisala na niveau oya motema mabe to komi nango yango pusela lelo to komi ko mona vraiment que satana azwi biso a 100% po mabe eleki mingi bolingo envers biso na biso ezate africain atikali lisusu na mawa moninga na africain te or que biso no suza ba chrétien to sambelaka liloba ezotalisa biso to tambola na vérité lokuta kolo lokuta ezali satana et que tango biso tozo vivre na hypocrisie tozo vivre na lokuta tozo fongola ba porte na biso poete munguna a détruire ba foyer na biso
tala bandeko mosusu bazotika Afrique bakolonga Congo na nzela makolo 2 mois 3 mois tika kaka mpona nini azoluka kaka nzela ya poto ekena banzela wana bazokutana ba difficulté ya ndenge na ndenge yango wana bazoya na ba maladi tika kapona ko cascade ko ya koluka vie ya poto mingi bazotika ba vie na bango na kati epuis okomi awa vie yango pe bongite na biso bato umeli déjà na bapoto tozokene ba 18 ba 19 bato musu ba 25 ba 30 yo kanisi vie yango change to ebonga toza na biso kaka ndenge moko okoya komona kutu moto tika na Afrique eloko te melobi okei atongi mwanda ko mwa lupango na ye to longola vraiment be mage wana ya kozwa poto lokola paradis ya kozwa poto lokola lola soki yo mwana mobali to mwana mwasi olingi muninga na yo ndeko africaine bolinga na vraiment na bolingo ya solo yebise ba vérité soko tika bana soki pe oboma libala te yebisa moninga vérité po vérité kotikala kaka vérité balobaka lukuta eza na makolo mukuse po fin de fin tango vérité koya koyebana okokufa soni okoyeba ndenge s'en sortir te siko talaka ya mwana mwasi oyo lolenge epeseli ye yango bandeko na ngai ya basi to mibali ya biso ba africain to milinga tozala na bolingo moko na moninga